neti Félix Tyson pardon na pesa na tanga kombo Félix Tyson aza moko oya otoyeba ngana yeba na quartier latin toyebite yo ndo obimisa ye sikotango ozotanga kombo wana yo mto bimisa Félix Tyson relation yo zaka nango na les grands mopao les quadra-corps à Koffi Olomide. Bon relation eza vraiment te azaka vie na mona na télévision na ba sens na to ba na relation na ide donc c'est que yenda yiba mwana yo na ro ba pi marque wana te marque wana te yenda yiba mwana ibayit ayibat pona ba malama ibay donc asenga été aussi au mona ramba mo mona commune orchestre ya quartier ndingo lobira baninga tango kokie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie Pointi coin mototeo tolobe la vie kuna balobi nini ah balobi nini veut dire tolobe la vie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie boyoki tolobe la vie Chimata Ngoya Mbote bana mokil mobimba na yebi ke bosa partout dans le monde pona kolanda émission o Écho du parcours o ngai humble serviteur na bino na présentera pona bino zoe matoko na bokasté ya mon président Papi Gen kuna na Paris na site o ya tolobe la vie na yebi ke site ezalaka toujours moko na yebi ke bopesa ngai toujours confiance pona kolandaka émission na bino parce que ça yango ba site ezate ndenge toujours tolobaka Écho du parcours tolobe la vie site moko o esala ke batu nyonso bayeba na mokili mobimba mozalisi ya ba site nyonso na bokasité ya président Papi Gen pourquoi pas mama Congo erga kuna na Paris yango toujours na dondo kananga parce que na yebi ke à part nzambe na yebi ke bino nde boza na se bosala etenga na zala lelo na yamba ki bongo ba invité na ngai ya orchestre Burkina Faso et le président na bango président fondateur ya orchestre oyo toko découvrir ensemble toko découvrir kombo na ensemble na biso tika ete na pesa bino merci longonya na ndenge toujours bo acceptanga koleka devant ba poste na bino ba internaute nyonso toko pesa maloba bongo na président ya orchestre Burkina Faso toko découvrir ensemble mbote président mbote papa toyebi ke bana mokili mobimba bazolanda yo toko découvrir ensemble o se présenter pour que baye ba ozana ni kombo na ona ni parce que pour que baye ba ozana na orchestre oyo kombo nani. Merci beaucoup ngai président Awilo forme monsieur le chanteur Makambo naza leader ya orchestre Burkina Faso ya Ngaba orchestre Burkina Faso ya Ngaba batu bazoka orchestre Faso Burkina Faso ya Ngaba Burkina Faso Burkina Faso ya Ngaba elakisi nanu nini parce que batu bazoka Burkina Faso biso na mato ya batu msozo ezo sonner Burkina Faso skopona yo eza Burkina Faso elakisi ni Burkina Faso ni kolobake benu kina na Faso na benu betu kina na Faso na betu yala wana ki Congo Burkina na Faso na benu Deza na Kikongo oui Burkina na Faso na benu olo to benga na maka Kikongo to bina ndenge sengeli Burkina na Faso na benu orchestre o esali bambula boni to ba ne boni to ba jour boni o so to beta machine ba 32 ans to oh to c'est kana mukie longona cameraman de guerre papa si ça cameraman wa l'équipe bangonyo sona bunzambe to c'est kamuke babi orchestre ya 30 combien de bo sali ba 32 ans moi 15 ans mon azalaki te do to tira nyonso na kati de 32 ans na ebite soki bébé blessing azana 32 ans to ebite to découvrir yango ensemble to lobe la vie et sali 32 ans to ebite mon président Papi Gen yende ayebi siko o tu ko soulever point moko ebike olobi ke 32 ans na kati yo mope ozalaki na ozaki te na 32 ans wana siko na 32 ans na yo kendaki wapi moto sai mo batamuke ba masa ba voyager ngapi na bimaki mo muke ya mboka na sali banda ta ba 15 ans banana zongi botama to bandi mouvement sali ba 2 ans ba ina nena ndambo ba 2 ans bana to zongi suma kambo orchestre siko orchestre Burkina Faso esali 32 ans déjà awa na Afrique so to yeba ba fruit ya orchestre Burkina Faso ezani ba fruit o ba bibina orchestre Burkina Faso ba fruit nango nyonso en général ezani bon na ko ba ndenge ni na bimisa ba Félix Tyson ba bima
ba Tyson ba Capens ba Delo Bass ba Freddy Fumunani ba Riki Tobila ba Elliot Bikaba ba Manitou baza mwa mingi. Lelo bato o tangi wana toyebi ke baza parmi bato oyo baza kosala fierté ya mboka neti Felix Tyson pardon na pesa na tanga kombo Felix Tyson aza moko oyo toyeba ye ngana yeba ye na quartier latin toyebi te yo ndo obimisa ye sikotango ozotanga kombo wana yo mto obimisa Felix Tyson relation yo zaka nango na les grands mopao les quadra corps à Koffi Olomide. Bon relation eza vraiment te azaka vie na mona na ba télévision na ba sens na to ba na relation na ide donc c'est que yenda yiba mwana yo na ro ba pi marque wana te marque wana te yenda yiba mwana ibayit ayibat pona ba malama ibay donc asenga été aussi au monaka mbamo mona commune orchestre ya quartier ndingo lobi hak ndingo lobi oza parolier na oza parolier te bongana ba pesa ngani na yemba pona nini yo créera banzembo te onaka banzembo na obeta banzembo ko na sala banzembo mais na sana ligne ba parolier te na sala banzembo pour qu'on a matoi texte nango eza bien mélodie a bien ezo beta bien mais ba parolier za lo na sens bango ba parolier ba droit bon na minde na expliquer ngote mais na sala banzembo ya normal siko différence nini eza yo na parolier bon na parolier différence mbaso ba maloba moko boye za moi makasi mingi na sens wana bon ba maloba moko eza ngo normal façon ba normal na ye ya ko beto na ndenge mususu boye et sali mo ndenge mususu na sens wana différence ya bongo okomaka nzembo on a komaka banzembo ti na komaka banzembo siko okomaka banzembo oui Parce que bana mokilimo bazotala yo bana Paris bana Amérique bana ya Australie bana Suède neti bana ya Felan lokola mon ami de Max Maes wazaka lipasa nanga azotala yo toyebi te comme yo lobi ke okoma banzembo osalaka banzembo différence eza te na parolier tolingi siko to découvrir yo en live na orchestre o eza na sima est-ce que oza sûr que obetelo mo e convaincre le monde entier bato bana matoi te bana miso bayokati nazo yemba bayokati le président Okito depuis France donc il bambote na yangwana to pesi merci parce que grâce na onde to découvrir orchestre au Burkina Faso ya to lingi bana mokili mobimba ba découvrir biso en live à l'orchestre oyo Burkina Faso ba découvrir biso to ça non moi live moko boye to ka oyo président lobby est-ce que eza lokuta to eza ya solo Tolanda Papi Gen neto lobe la vie. Papi Gen neto lobe la vie. Mika Yeleo Gabrieleo Bokiti selanga munamba awanase apese sengwana basejour mwana nangai apangusa ye maina miso séjour mwana nangai apangusa ye maina miso Jean-Paul Leyondo Yoza kitoko patience ambakela yo na projet Estoma papesi la kasoki bapesi eliki ya soso ya mboka kopimelanga nzoto na yo te noki bakoya kobenganga Yokanga mawa munamba nzamba kela yo pona ngai susi na ngai ekomi lola nzamba sengi ba angelu mpe alobi Mika Yeleo Dabwi Yeleo Bokiti selanga munamba awana sel apese sengo na ba séjour mwana na ngai apangusa ye maina miso oui c'est vrai Yepombinga boye eske yende anje Gabriel vrai Tandresa boye bakokotela na plena butu vrai Lovanga na yetoko sala video si Namela kisezu ampona lala bien Telengi na yazanango Gunango Lolalize Si c'est vrai ya wazayanga Pardon sumanga
ebisa bajalu batika ye Binga boy, est-ce que yende Ange Gabriel? Tandesa boy, bakokotelanga tena butu. Levanga na yeko kosala vobio. Kazu ampona la bien. Elengi na yazanango, bunango, lolalize. Yebisa bajalu batika ye. Merci. Tobeti maboko. Toyebi ke bana mokili mobimba basepeli mon président Papi Gen na Paris au sepeli. Mwana ngaba ya solo sepeli nga na dévoilé déjà secret président. Nga na lobi ke bana ngaba basepeli na yebi te toyeba orchestre eza ya commune. Bon, orchestre ezali la commune ya ngaba siège nango. Mais à RD Congo. RD Congo, c'est-à-dire eza mokili mobimba, c'est-à-dire eza orchestre ya Afrique. Okozwanga na minito Côte d'Ivoire, to kene to pesi makamu. Toyeba na président orchestre banda na nini? Mouvement na logique et salama na 1987 na logique. Apana biso so beti 97 sikoyo, longola 15 ans moko boye ya sima. Et ça en 1997. 1987. Donc orchestre eza ya 1987, il y a Zayet. C'est-à-dire, tu as dit que l'orchestre est à 80. Est-ce que vous avez un archive, à part Bana Oyo, Bimiso Tangi, Bafeli, Taizon, Baza, Bafruit, orchestre Nayo? Est-ce que vous avez un banze Momoko Boye, ou est-ce que l'orchestre Burkina Faso et Sala, et que Oyo Karango Pena, l'orchestre Moussousou? Ah oui, là, le pauvre Papa Wemba, bon, bien son âme, via Beta Plananga, j'ai beaucoup la Betanze Monanga, Vuma Betango. Merci Nini. Vuma. Voma nga na yebi titre on a te mais peut-être na nzembo ne toko découvrir yango ensemble na bi que toko sala live nango na ba ministère parce que lelo ezane yemba to yoka yo donc eza live nde bon qu'est-ce boye ezaka nde eza na ba archive bele to ba raté ya tozo senga na bino bana bozana poto ba mikiliste ba to bolinga ko sala ba œuvre bo soutenir bon qu'est-ce que boye ezala raté na ba na maloba te nati mon président Papi Gen a PC espace oyo na orchestre Burkina Faso pour que tout ça la émission et les canaux tout le Belavi YouTube et les canaux tout le Belavi chaîne tout ça la live tu dis président est-ce que à part bana oyo bimisa orchestre Burkina Faso ezapé na archive mokoto eza na studio zo betato album moko déjà betama ya orchestre Burkina Faso le quoi to bima le la champion du Zaïre. Bawenge musique bazali to bien ba champion d'Isaïe bango bazali zela na président kozala na moi vitesse c'était parce que mokili mo mezo telo ba yo mona lukuta pa ba yo muto azo ko kebiso moral to nini nazo makambo eza vrai na miso nzamba sala mokili non ça va vanité champion d'Isaïe na nini yo beta single te album te ou te kanzembo te mais champion d'Isaïe na nini champion d'Isaïe au monde ka ba beta o ba fréquence ta ba zo beta beto to ba concours ba jeune bazo orchestre ba commune ba sanksi biso beti to la ebele biso tika la biso moto ma premier na ça va vanité ma premier champion d'Isaïe Burkina Faso zo mono on a zo lo boyo Tobanga kabango te kasi tobanga kabuso bana bango mais moral chez Awilo Chitoko mais c'est les chanteurs Baza Bambeos banani Bambeos c'est l'accent to tu na yo Mbea Batambeya Baebi Bambeos no babi baza Mbea bato Ambeos président tant le bi champion d'Isaïe to moni série wana champion d'Isaïe Zaïre na ba orchestre net ba wenge ba quartier latin ba pan ba tufurai oui ba orchestre ya Redi Amisi ba la casa do canto on a bailo azai pas avec beaucoup na Zaïre azana pas avec bon bisoto wala to ebi na bisote siko na ndenge nini yo bimaka champion R1 to ebi kino ba bilozer ya série wana wengeza quartier latin za siko yo bimaka champion na ndenge nini force ni osala pour bimaka champion papa moni musique bon mamsusu ka le quoi mokilinzamba sala bon bazu ba grâce au bima liboso na biso omoni bakoli kamba sina bagwana bala na mama ba aro rien na makambu Burkina Faso nde makambu donc c'est-à-dire
et longo na bana poto to ko découvrir sous deuxième titre au kino président lobby que ba œuvre naie donc to découvrir yango sous ensemble longo na papa Sisa caméraman ou l'équipe bango nyoso na bonzame parce que le to ba inde live inde pour que ba découvrir président combo o lobali sous combo parce que ba to ba bali ah oui le forme mais c'est les chanteurs Makambo. Ah oui, le forme, mais c'est les chanteurs Makambo. Ni a tabiso sous na deuxième live, bana poto ba confirmer le sou que Ozayo. Papi Gen neto lobe la vie. Papi Gen neto lobe la vie. Reggae Kambamba. Oki to dire na musika. Ayo mama yo yo. Mama miye. Mama yo yo. Mama yo yo. Mama yo yo. Biango bia pasie patie oyebiye mokile pa ebanda ye ona ebite epa ipe suka ye to ebite na kosenga sena nzambe papa apesa bisongu ya esa tupotobika kozanga tobisengo ya kambala mokote mona pasi tokoki kolonga ngai na leli ntango etinwa na ngai akei ndeko zingama na mopanzi ya nani lelo badondwa bamoneli pasi te maloba tokolobaka yango pema na ngai moko yobomina nani ya mama yobomina nani ya mama yobomina nani ya mama likambo na nga leta yeye nano esila te probleme na nga na bato nano esili te lopango wana batekaki namonaka bamputu elukelinga makambo odaka mbamba ye kaka basi luketu tokolandaka ngana boyo matata ye profoyane erefekitundu mama nadine masaya mama mama nadine masaya mama baninga na sotokola na bango esi bapelisa mbabola ngalituka koluka moto ya bavoisin Nikodeme toyembaka na ye lelo apelisa mbabola ekwalizere kutu koloba te baninga nyonso tokola na bango esi bapelisa mbabola malituka koluka moto ya bavoisin salimechoza wapi salimetie salimechoza wapi yawe salimechoza wapi salimete munumangebe chenzene yo driblenga vraiment motema na ngaye yo kodisi secheresse na bolingo adrien motometre lakisanga nzela ya bolingo nokite na koboma libalo yo Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen tolobe la vie. Merci Théo Kibongodo eza penza parmi babloko ozo défendre président ezo la saki vraiment eza orchestre ya ngaba eza orchestre moko eza jeune talenté eza orchestre ya kala parce que Théo ki ba vocal oyo et puis Théo ki mélodie Théo ki soliste ninga zo beta c'est-à-dire eza orchestre moko ya kala na ebite président ezo zangani pour orchestre comme lokola orchestre toyebi et le zo zanga ngoteza ba soutien Bama soba libanda badi dokito ba Blanchard Kabuka ba divita ce botie mouvement poids Makambo
Dido Kito balobi ezaka ka pour mon président Papi Gen bananga banyoso bo soutenir ka orchestre o ebeta sous fréquence de star te et lukande e kende ko luka mwana ni e ko lukani loko ba trophée ya tobenga ngoni. Oui, à Côte d'Ivoire. Oui, à Côte d'Ivoire. Kora do eke ne ko luka ba kora, c'est-à-dire orchestre eza sur na niveau ya ba mwana mboka te ba fréquence star te ke ko lukande ba kora. Président to ebité to komi ko chité muke na suka to ebité eloni ozo bongisela bana mokil mobimba. Bon, kala mingi te nzamba rolinga to sala générique mona des chansons rumba. Tobe tango yango ndeko confirmer biso ba o muso ba zana mois d'août ba confirmer biso sur makasi tobe ta générique mona de rumba kala mingi tawa avant to koma faire neo kala te to ebité okobeta yango na ba mise na yo moko to okosala moi ba featuring moko parce que to ebi lelo ba orchestre na biso ya Congo to ya Afrique et komi ko tambola mingi na featuring to ebité okobeta na featuring na nani te na premier mi-temps to obeta na bango. Nana confiance à ma casse, tu es dans premier mi-temps. Est-ce que vous avez sûr que vous avez baza ou pena ba kolonga? Oh ba makambu bazanat. Ba leader wana. Ba leader makambu. Est-ce que lobiso itoye to kuta kaka batu o sali na bango émission to batu msu ba kozala to bango ba kolonga? Te bango ba kozala na batu msu ba bazalaka. To ba 17. On a trié ko trié. Est-ce que vous avez que ceux qui toye to solana ba mise parce que les loto bo un peu ko solana ba mise to ngato solana na yo to fond la parenthèse na yo to kuta bango ba ozala kaka na bato lobi 17 wana to pesa zo explication ngo taliba ba ndo tangi ba Feli Tyson te o mona bango ba ozala to yo ki mise moko lobi ba na pese mbote na pese mbote na tanga kombote natenga kombo pour que bimanango mabete equaliser miseno mo atenga kombo equaliser boyemba ya ye na ibite za formation awa to ndengeni parce que za ba orchestre belezo dondo na Congo misune sali 10 ans te mais to ba tangi ba musicien ya ba orchestre esala 10 ans to 5 ans c'est-à-dire c'est que à l'école la formation awa est-ce que c'est vrai te awa te maso beta mo orchestre mso ba beta awa mais ndeni miseno atengi kombo equaliser maso sentiment na ye na ibite sentiment maso ya ye sentiment na sentiment na ye est-ce que to solana ya ko dévoiler secret papa si ça va to solana musicien wana to sa sur live moko pour que to solana mission atangi kombo equaliser to le Papi Gen to lobe la vie. Papi Gen to lobe la vie. Yannick Mpeti. Eskelete tambolaka te esengaka mai makila mpe misuni kakila love ekomi négative ekomio efule badésiro ya sentima yo batendresse ekomi détresse affection ekomi infection tambwe kinoa
intelekte tambolaka te esengaka mai makila mpe misuni makila love ekomi négatif ekomi orefule badésiro ya sentima batendresse ekomi détresse affection ekomi infection yango ekinwa olingo na ngai ekomi otelengana nazwi kizunguzungu na mele lokote papa reviens mon amour quinoa baba moinanga na taba zoita moninga na yebika kokufa aliakata matita pembeni ye papa bolingo etikinga na programa nzala soki na yebakike yokokende ntango ekino analingaki nasala provision ya babisu na batendresse mpona tondisa konte bancaire na bosana mpiaka susi ya kolela na moi na butu natanga bata bolingo na ngai kinwa nakumbaki tata na mapeka kasi bolingo bakoki te nakumbaki tata na mapeka kasi bolingo bakoki te balembana bakoki te kotikota nyoka ezalaka mpona masanga te kotikota nyoka ezalaka mpona masanga te balobi ozali tonga mama dako balobi ozali tonga tonga yango babwaki na ebale souffrance ebale yango motindo boye yoyo dako alingi na ye azinda mawowo kasi abima na ye na tonga mapoli nede wolo bebelanga moke boye fodine kinwa bolingo ekei etika detete lobi tete kozonga nakomina deba na luka motema nesike batami na lokota taba desha bolingono nga vrema na sovata merci na bana mokili mobimba nayebike maboko ebetami partout dans le monde oyo orchestre ya Burkina Faso eza nde makambo ndenge toujours tozoloba tokosolola na ndeko na biso oyo asimbi gitare awa tokaka tanga ikombo ya Equalizer na Nicodème. Equalizer na Nicodème na ebite relation nini ozalaka na bango parce que bon omoni ti président Awilo mais c'est le chanteur alobargeno Burkina Faso eza makambo omoni attaque otoza a potoze belé ba masa mususu ne zalaka équipe c'est ke beta match ba sélectionner ba joueur donc toza a to ba soda makasi ti nemba keno Nicodème to betaka na yelelo apeli samba bola Equalizer kutu kolobate zalime choza wapi zalime choza wapi yawembe yos donc tina lo barabongo donc oza orchestre ba guerrier Nicodème na simasa nanga a Rolanda Equalizer a Rolanda baebi Junior Vodacom o ba ko menga mikolo Tienzen Arter Afime ba masa nanga ti ba Rolanda baebi nga bien bon voilà quoi yango. OK, merci avec papa Sissa balobi baebi bien ndeko kombo nani kombo nanga mikolo ba benga Tienzen Arter Afime akufa raté bambote opesa nani na mwa mibale kaka ouais bambota trop na opesa na bata poto na pesi fe nanga Eric Divita et Luka Makambo na pesi pe soda nanga mobo ya kala Yolande Mafolo aza déjà na bakine na pesi bambote ba bon retour au pays quoi na bi kala ta zonga ne mikili na bosanité petit nanga Letisa Ilubu na balwanda do bambota trop voilà quoi. Okay, merci papa kombo nani parce que tomo ki na suka to bi ke to sala émission mo spéciale ya bino ba musicien kombo nani ngai kombo nanga chinois di Nombil chanteur des émisses na kata mouvement Burkina Faso dans to pesa ka makambo chinois to ebite ba mbote ata na moi deux personnes opesi mbote na bato bazali banda ya mboka o balanda ka o basutenaka yo bon na opesa mbote na nga libanda fe na Eric Divita et Luka Makambo na bosete bui sempangi mukolo Michikeva Claudine Kinwa kombo nani ngai chinois di Nombil ozana ni orchestre chanteur des émisses na kata Burkina Faso pesa nde makambo. Merci papa kombo nani pe ozana ni orchestre
nga komona nga dako a Santa Maria chanter deuxième voix polyvalent ate likolo e na olongolango mais mingi oloba te na pesi ba pire batu na nga na poto lokwa vie na nga fiston kenga donc wana na vie na nga katsoye na bakinya petso za to mona na nai na pesi famille nzemene na pesi masa na nga ambazo nzongo fabu nzongo même moral tu habite kombo no tange lobi ebele mais tozongi lombala sima po ke to découvrir su kombo wana na habite olobi su ni mot de la fin na yo pona bato ba soutenir. Bon, mot de la fin nga bana poto bino mo bomoni o za orchestre na bino po ba prêtre to ba boaka wana ba vebui spang ba tinza mene Beric Divita ba Caps Kabasele donc weza mouvement na bango ba Brice Pang ba Rata Nzongo ba Vedide Nzongo ba Mbazo donc weza orchestre na bango nga ba to ba zo soutenir Burkina Faso donc to ade na point mo to na pas mo boy donc bato tout ba sala bato na nyo tout ba sala ba sa bato na biso donc ya makasi ezati. Merci. Toujours balancer toujours micro na biso pour na artiste. Mbote papa. Oui, mbotene. Tu habites kombo nonani et puis moi quelques remerciements na batu oyo bazola no et puis ozana ni orchestre. Kombo d'abord. Ouais, na pesi na batu nyonso balanda biso mbote nga Hamilton Chief, chef du groupe. Hein, chef du groupe quoi. So moni groupe oboye, eza po ba soda bazali quoi. Hein, le roi neti ba biso ba soda pena. Nation moyo kinde leader des leaders a bengi biso to ba leader. Ayebi pourquoi. Ouais, merci beaucoup na pesi ba remerciement na batno so ba soutenir biso na poto à ma maman biologique. Hein, ma mère biologique Janine Bissoudi Mbanzulu na Londres. Na pesi petite sœur nanga propre. Betty Matumona Maketo na Londres na suki wana quoi. Merci. OK, merci papa. Yo zane na orchestre. Nga solo sa mouvement jibo solo makambo charge mouvement ngayo. Mouvement. Batu o pesa mbota na ata mwa mibale o bazali banda na Congo te mais libanda ya Congo parce que na Congo bazaka mwa ben grand o bazali banda ya Congo banani. Ngwana mota liboso pa ve na chefs bilele na kata Lyon na France. Mota mibale pa serre na propre Célestine na kata Londres Célestine Muteba na pesi sous pire na propre Cheikh Abdul na mkonza ba mwalimu tout ya Congo. Ouais. OK. Merci. Merci na papa 600 oaza bon cameraman de guerre o l'équipe ba cameraman nyonso na bonzambe tozaki bona orchestre ya Burkina Faso ya président Otozana awa président to ebité sikoyo question ya suka to ebité titre ya single oyo kobimisa kombo na oni Kibui Sankindu Elarsini ekwe na butu. Oh, butu pwani kindoki ya butu to ebité kipwani kindoki ya butu kasi baluka na butu baluka na butu ekwe na butu. Kibui Sankindu ekwe na butu. Eza combien de titres? To betara générique mona de rumba na de rumba. Générique moko na de rumba président to ebité rapport nini oyo za nango entre politique na musique oyo salara. Est-ce que lobi ko comme député te to ko yoka yo postuler ou ça comme suppléant ya mutu moko boye comme soutenir no par exemple ba opposant majorité lelo to ka ba dofe ba biyo bo za dofe mutu te. Moi politique wana e yela ngata mukete. Na linga ota mukete. Ebi ba mise bele ba loba bo melelo to moni ba komi ba son excellence. Wana bango ngama kamona ngate. Politique te. To la politique ba sa musana bango. Biso to yembande. C'est au mot de la fin pour la émission à l'élo to ebité parce que to comme na suka et puis quelques remerciements au kolobanini parce que to rozongela ka lisusu to ko zoka ba concert na yo. Donc ça on kuptanga ba onyo so to comme tati na décembre mais non tanga moi muke pour ça la bien. Na robo ça te Dido Kito vraiment Blanchard Kabuka Dominiengi Petanga lo Chocho Mbanzi na Paris. Patience Munamba Mukendi na Paris. Patience Cass na Londres. Blanche Kinois, Bébé Senzongo, Puis Moutlonga Dide Nzongo, Mokonzi a commis na Ngaba. Oh, mais c'est des chanteurs Makambo. Idéologie est bien ndezala. Nabo santé Kouloutonga Brice Mpangi, Monique Mokas na Paris, Jean-Willy Kibwa na Paris, Roli Mikoti na Paris, Petit Nanga Chabalo quoi na Paris. Donc, Lik Makanaki en Autriche. Viens nani, viens déco na Londres. Oh papi gagne le président ya Kolossi Tolobe la vie maman Congo Air.
papi na robo santé talaka kene na robo sana yote talaka yo makambu na robo sana yote wa makambu dido kito ndeka to obeta na système makambu nde yango dona sepeli to okito pepele. Ok, merci. To comme bon on a souka ya descend auto salaki to kutana ki bon on a président ya orchestre Burkina Faso orchestre oeza ya kala mais les autres au moment na net ya sikame yemo président à se défendre to yo ki bongo bargima na et puis banzembo oyo orchestre Burkina Faso sali et la kisike eza orchestre ya kala s'il vous plaît hein keba eza orchestre ya kala keba banzembo oto yo ki eza teke non banzembo ya balabala ozo ka soki pa nani c'est-à-dire et la kisike eza banzembo ya kala puis eza orchestre ya kala puis mélodie timbre hein timbre s'il te plaît hein timbre merci na bande ko nyonso o balanda kabiso partout dans le monde grâce ya site oyo Tolobe la vie na émission o Écho du parcours o ngai Zoé Matoko na présenter ki bo pona bino pourquoi pas na longola chapeau na nga pona pesa bino ba remerciement na ndenge bo benga ka ngai même si naza connecté te na internet bozo continuer toujours ko benga pourquoi pas pesa ba mbote na nga na de Max Maes na Felande mon ami de tous les temps oyo toujours à soutenir ka ngai na ba pièce na nga o elekaka bongo na site na Maes Universal Mama Congo Erga de King Rasta depuis Suède ba mbote na yangwana muzombo droite mon ami na yebi ke merci na ndenge oza toujours ko benga Zoé Matoko ngana bino tokutani malasima soki mokonzi azongi te kadosh Shaddai Adonai Yod Hevav e Asher alléluia alléluia papa Sisa Tolobe la vie Namoni mopanzi langayo Ombona ye Blancha Kabuka Namoni mopanzi langayo Ombona ye Blancha Kabuka azalaka na bolingo ya kosala biso bato pourquoi pas yolingi kozongiselanga bolingo tozwa ya ofele tie méchant Blancha Kabuka mobembo yo salaki yo kati na yo bibale motema nanga epa na yo natuni rolimi koti le guide de Paris Amédée Manzila Switzerlandais Jean-Willy Kibwa na Paris Pape Théodore Mukendi na Bruxelles wowo dido baninga tango kokie Papi Gene Tolobe la vie Papi Gene Tolobe la vie Papi Gene Tolobe la vie Pointi coin motote o Tolobe la vie Kuna balobi nini Ah balobi nini veut dire Tolobe la vie Papi Gene Tolobe la vie Papi Gene Tolobe la vie Boyoki Tolobe la vie Timata Ngoya